les anciens nyonso de Muyombe gauche majorité baza représenté par biso oyotoye awa. Banda beli vraiment naza muntu oyaza na motema ya musuni kobanga yer moko ezalaki me natali na lobité tokutana na ye na docteur chrétien toujours na slover ya na leki ya puis c'est comment qui est déjà na shit mais yopi ka vie abakisa rakotila ki biso sous papa Guimario donc ezalaki vraiment bien biso za bande ko na ye to travailler ki na ye to za ba ancien Muyombe gauche to ko lembaka été pasteur Guimario to bande na ile lote à part musala oyo papa Muyombe gauche à la biso naza esusu na relation particulière na ye pour notre traitement ezaka ba kiso to bimaki na hôpital tango esili na bengi ba minganga babi te foko somba mususu esili lisusu na bengi ba babi foko somba mususu bande komo ba publier ke pasteur Guimario akufi place na zaki na bité akufi te so akufa ngana na sentir loko moko na be loko moko te mabele ya kitoko ya kolona yango yo toza vraiment na besoin nango ya lisungi wana papa azana ba pota ya minene makasi tokoki kozwa yango te parce que aza mosaya na Nzambe donc akotatola Nzambe akokufa lelo te Nzambe akobakisila ye mikolo ebele po eza na bato ebele lelo akeka hôpital pa kufi mama yo ndo za na papa kozala vraiment décité donc ezala na foi wana nde yo tozomona ya lelo me ya lobi te bandeko o bazotala biso balobi o bosi bolongwa na bino pa Muyombe gauche bosi bokabona na bino na bandeko boyi kotala isunde ko ponani bato bayebi baskar azana biskar ya minene surtout na Mukongo ele vraiment ti mukuwa emonani Natalela moto te pobele se masia o natalela moto te pobele se masia o ngana luka kelongi na Yesu ya kitaka pe asala pe maina belela kayo Nzambo yo maina belela kayo shwa mashia o tomo maile sila kana belela kayo papa na ngai ya kitaka salaka pa mimonisaka ye Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai na talela moto mokili teo ngai na talela kanzambeo soki na taleli papa lobi pa koki kukufa Natalela moto te pobele se masia o natalela moto te pobele se masia o ngana luka kelongi na Yesu ya kitaka pe asala pe maina belela kayo Nzambo yo maina belela kayo shwa mashia o tomo maile sila kana belela kayo papa na ngai ya kitaka salaka pa mimonisaka ye Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai na talela moto mokili teo ngai na talela kanzambeo soki na taleli papa lobi pa koki kukufa na talela moto te pobele se masia o natalela moto te pobele se masia o ngana luka kelongi na Yesu ya kitaka pe asala pe maina belela kayo Nzambo yo maina belela kayo nous sommes dans Muyombe gauche les anciens de Muyombe gauche na papa Alain des anciens de Muyombe gauche. Donc, tu vas rendre visite pour la
Maman Gina Botosi aza pe ndeko na biso auti na libanda ya lobi mutu na pasi te eza esika malamu ya okende koluka moyen ya kozwa lipamboli yeko yango assiste na biso ndeko na biso donc mbote 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 bandeko mama na kumtemeki na yo mwana yambaki kote mavia via ataka mwasi na yo Pourquoi déranger? Non, c'est bon. Maman Gina. Ah, merci. oyo nyonso ekoleka kati na esika nkolo ezala mpona lokumu na yo yawe nzambe kozonga na bango mpe natiki yango na sala loboko na yo nzambe yo lobi okopambola kobima mpe kozonga yawe nzambe wana bakomi nkolo oyo pamboli kozonga mpe yawe nzambe yo komisa bango na kimia oza nzambe malamu esengo na biso komona libota o lisusu esengo na biso komona bandeko lisusu nkolo yo lobi ete esengeli na biso tokende kotala bandeko baza na pasi ke tokende na bafeti yawe bamoni ndeko na bango kati na pasi nde bandimi kozwa ntango mpona koya korendre visite Jésus Christ loboko na yo ezala likolo na biso présence na yo rene kati na biso ntango nyonso tokopase na bango ensemble présence na yo ezala elongo na biso tobondeli boye mpe tolobi amen. Papa ne baza mopandi bo po mona bo. Papa le kai. Mama chocolat, mama via. Bande kona yo na soni kai. Ezanze bongo. D'ancien nyonso ya gauche comme nyonso te me majorité. Ndete kotala. Alors, la bénédiction n'est pas moins vie. Elle est complète. Amen. Papa dit Mario, toye yo lo ba osana batu ba yo talo to sana ba camarade te. Mama via aza awa. Mama via azali. Biso famille na toye mama via azawa papa leka embe azali. Ndeko na o chocolat azali, leki no temar azali, ngwasa azali. Sedola azali famille na o libota na yo ba ancien ya muyombe gauche ba ndeko no sala na ba musala biso yo toye kotala yo donc tozali merci. Très bien. Toute une famille.
Voilà, merci Nabandeko nyonso o bozota la biso. Ezo dépend na air nyonso bozwa vidéo na biso et okomela bino na bandako. Les anciens nyonso de Muyombe gauche majorité baza représenté par biso oyo toye awa. Bon mesana komona biso na ndenge tobetaka masolo ya association na biso ya Nouvelle Vague et ses fans. Lelo tozuna Nouvelle Vague et ses fans to vandisi wana. Toye ko beta masolo ya les anciens de Muyombe gauche. Bato oyo babanda musala to basala na kati ya groupe ya Muyombe gauche ba o basangana na papa Guy Mario pasteur ba o bazala na ye ezala ojua na ye ezala ojua na ete lokola to wuta ndako moko toza na kati ya libota. Vraiment to lobi que mona ya tata mwasi kutu ayaki mona ya quartier ayaki papa esika basangana na bango ayaki mais bongo biso bana oto uti muchopo moko tolobi non lelo eza mukolo na balbaka mieux vaut tard que jamais tango oyo zumbela tango onzamba télémission nde tango oyo kolobaka notika na telema ngonga na ngai ekoki. Voilà donc les anciens de Muyombe gauche to sala lisanga na biso to sangana pe to sanganaka tolobi lelo eza tango to ko rendre ndeko na biso visite toye tokutana na ndeko na biso ayambi biso alobi na biso eloko makasi asepeli nango bolingo otolakisi ye alobi quel que soit problème quel que soit likambo quel que soit état za nango azobela mais bolingo wana nanu e fortifié ye ezongisi kondima kati na ye toyebi ke lokola nzambe wana azongi saka musuni na mukua nzambe wana kendaka ko tuta esika maladi ezali soki ayebi nombre soki mitutu wana ngo nde tovandi boye ni nango ezangi akende ko tuta esika maladi ezotungisa ndeko na biso mosali na ye pasteur Guy Mario nini yango ezangi po akende ko bikisa ye donc tozana kondima eloko tosimbi na minute konzima toyebi ke ko bima na biso na ndako mbela mususu ko leka wa ke non esika bo utaki lo biko moko ezongi ekoti kuna donc vraiment tozana kondima alors totambisa micro na biso comme d'habitude ndenga to salaka tozana mama Gina Botosi aza mama na biso awuti na libanda ya mboka ngaku na tumbola ka elo lezo futa parce que ye ayebisa biso pe ayebisa nga er nyonso alobi mama via soko kangami na nzambe ona ko nyoka mana ote au futa yo atikala na nyonga mutu te. Voilà donc mama Gina Botosi mo liloba mukie tangu kaka oyoki ke lelo eza mukoloto ya kotala ndeko na biso pasteur Guy Mario olobi na kotikala te na yelaki makamu na ngai mususu mais esika maladi ezali esika pasi ezali nga esika na kotaka pona ke ndoko pesa elika tona pesa na lakisa bolingo na ngai mo liloba mukie mama Gina Botosi. Merci mama via pe bandeko nyonso baza kati na esika oyo na pesi bino na merci na mama na kati ndako oyo na pesi bino merci. En tout cas, pour nanga nazali pe mosala nzambe sala nga ma passe pour si na mona ki pe émission ngozo leka donc na touché nga vraiment déjà donc tant on lobi nanga ki to ya awa en tout cas nazala ki décider na ndimaki vraiment na motema moko pour te na yebi ke ko kota na biso kati na ndako yo toza vraiment na implication to ko baksa parce que nzambe alobi na Ézéchiel 37 soko tangi na 1 na 15 yenda latisaki mikuwa ya pamba mikuwa oyo ezangaki nzoto bazalaki lokola ngai na mama via oyo nzambe amemaki lokola kolakisa na vision ke batunaki Jésus Christ Nazareth bongo mikuwa oyo ya pamba tokosala nango nini nzambe alobaki ete ngai nde mutu na kopesa bino maloba mikuwa lata nzoto lata poso lata nyonso azongisaki pema azongisaki tout lokola toye kotala papa na biso Mario tozana kondima ete nzoto yo kolata poso kolata makile lata nyonso parce que nzambe wana yene mutu apesaka kimia pe apesaka nyonso mama yo ndoza na papa kozala vraiment décidé donc ezala na foi wana nde tozomona ya lelo me ya lobité tokomona makamuni nzamba kosala parce que nalandaki témoignage ya papa aza pe mosala na nzambe nzambe ayebi lolengi na kosala azolekisa biso azotraverse biso na banzela oyo po lobi nango atatola monene na nzambe donc nzambe aza malamu akosala naza na kondima ete ke ndenge tokoti awa nga pe pai na kozonga
naza bandeko to prière ba ya ligne victoire ba maman France to kozanga te ko bonda pona papa na biso to bi ke nzoto ekolata poso donc akotatola nzambe akokufa lelo te nzambe akobakisela mikolo ebele po eza na bato ebele lelo akeka hôpital pa kufi kasi nzambe lenge azobatela ye mama jina mosusu pe omona abeli kutu te liko kaka boye aza lisusu te oui esalamaka kaka na minute pe seconde kasi ye aza mosala na nzambe lelo loboko na nzambe eza likolo na ye nzambe pe ekoki pe kozala nzambe akokolekisa moto pe na banzela ya malade to nzela ya makambo ebelebele po kaka ototatola monene nzambe na kubika na ye tokoki koloba ke no abelaki tala ndeko ndenge akomaki me lelo nzambe abikisi ye ekokozala nzambe aza pe na mission na ye azosala kobika ya papa pasteur Guy Mario ezala litatoli mpona bandeko mosusu amen mama vie eza mandengwana eza ba litatoli parce que tozaki na mwana moko akufaki miso mama wana atunaki Jésus Christ Nazareth est-ce que mwana oyo lolenge ya kufi miso eza mpona masumu na biso to bapara yesu alobaki te eza po gloire na ngai etatolama donc nzambe ayebi lolenge nini azosala bonzambe na ye makanisi na biso eza ya nzambe te ezaka ya nzambe wana munganga akoki koloba oyo akoki koloba liloba soki ezalaki pa mokeli mutu bon docteur aza docteur badocteur kasi docteur oyo asimbi mokili oyo oyo babi likolo mpe na se eza kaka nzambe Jésus Christ Nazareth kosi na yuda oyo azongaka nsima te oyo asalaka makambo elekelaka bato donc mama atala gauche droite te atala bato te po tozoloba bo toza bato mais biso nyonso tokotika mokili oyo mais tokokufaka mpe lelo te po totatola liloba na ye po gloire na ye etombwana nzambe azwa lokumu amen merci beaucoup en tant que mosala nzambe toyoki ye tozokontinue kotambwisa micro na biso bandeko biso toke dimanche tolobi tokokende église te toyende kotala ndeko na biso mais na kati ya kotala ndeko na biso tozolia liloba ekolanda yo esika nyonso kozala yo kozala na wenze ekolanda yo yo kozala na bus ekolanda yo toye kotala mosala ya nzambe elandi biso bonjour ndeko na biso bonjour maman Via mais quand un peu ko se présenter na bandeko o bazotala yo ba internaute nyonso bazotala yo na toye les anciens de Muyombe gauche yo zanani. Est-ce que vous avez peut-être que jouer na passer à Guy Mario? Ouais, comme on a témarniati énergie, naza parmi les anciens ya groupe gauche. Papa Guy Mario, tu joues né moi trop, surtout ngai ndepena tu jouer na penza mingi. Donc mon kilim beyebi, ceux qui ba moni passer Guy Mario na télévision ba moni ngai. Na joué chauffeur na pendant 3 ans. Tous les ensemble. Orientanga na makambo belé vraiment on a lelo aza parmi bato pour jour na kita groupe Muyombe gauche azala pe wana amoni makambo eleka conseillanga benganga conseillanga abisanga vas-y na ebiki oza mobali obondelaka oza na ba grâce belé nzama kosalo grâce na groupe na yo okende musika pe lelo vraiment naza o naza lelo za grâce na ye donc oyoka ya zobela ta na yoka kango esalanga pasi na yaka nanu ngaza mbali bosote na yaka nanu natali après na zongi ndesiko to yebiso nyonso donc aza papa moko aza belé ponanga sur na carrière artistique nanga na vie spirituelle nanga ye donc aza belé ponanga ye aza belé pona yo pona carrière na yo surtout na vie artistique en fait na yo et puis na vie spirituelle na yo moi le loba mukie en tant que moi na oyo pasteur Guy Mario encadré apesio mon orientation alakisi yo moi boyebi mukie oyo tant mususu zalaki na mote sima ya mosala nzambe ozwi yango moi le loba mukie est-ce que yo na biso tozo kabola kondima moko ke lobi to komona pasteur Guy Mario azote ya na cher bon paranga kotala papa Guy Mario kolala na se et paranga na mona ngazaka témoignage moko un jour totato la mona nzambe parce que sotali bana jeunesse apocalypse esika moko te nzamba laka ekebikilaka ne kokisa mate moto azaka ne laka akufa te tibilaka esanini ekokisama donc bilaka nzambe nde lati papa oyo pombela azate donc jour ngala kina lukala na kina déplacement na tournage mona lukala bande comme ba publier que
Pasteur Guy Mario akufi. Place nazaki na bité akufi te. So akufa ngana na sentir eloko moko. Na bi eloko moko te. Neko benga papa aleka yembe. Ayebisinga te akufi te. Moko bange ye ngabite na benga mama. Tala bengi mama mayebisinga no ki mezali. Na komisa sumune na Nzambe. Donc tozana papa Guy Mario. Amen. Naebisi yo makambo ya bato yo bapanzaka bato basango oyo soki ozana nerf solide te hein okoko kufa nga basi bapanzanga sango na kufa miso na yebi kutu ndenge ezalaka te mais bapanzi yo sango bapanzi sango Pasteur Guy Mario akufi na bengi chocolat ebisi nga biba kosi na yebisi na yebi ba jeune bango to mesana na bango bongo toke na bango bongo ndeko kozela biso to lelate mais ela biso to tato la musala Nzambe. Merci beaucoup. Voilà, ndeko na biso to continuer les anciens de Muyombe gauche. Toza très fier et autant à papa wana parce que c'est lui qui nous a façonné. Donc Nzambe à travers yé. Merci beaucoup maman. Moi le loba muki na bandeko bazotala yo, na to ko tala ndeko na biso. Toza na moi douleur et moi passe muki pour azandeko. Abeli muto nyonso abeli saka moi passe ezalaka. Mais tant que bana Nzambe, toza rasuna ba passe ya makasite, toza laka ko ebisa Nzambe ke tozo batela kondima ke ozo telemisa ndeko na biso. Est-ce que tozo kabula kondima moko na yo? Oui, quand il m'ezali, tu as un arrondissement tout ça, tu as vu qu'il y a un angolo en Zambende, à Kubika, pas Biki déjà. Minga le bezate, tu as eu qu'à Kabula Mawa, pour habiter au Kabula, to Kabula Mawa, et l'on a bateau bazana Mawa, to Zara ici, Kamawa, to Laxara Bolingo. Les appels à Bandeko, Bele Bazotala, Balobi, et l'onguana Yangoyo Penza, mais quand réfléchir, bango mémoire, combo et puis Makamunions. Bon, nga kombo nanga ngwasa na joie pe na Muyombe gauche na si déjà moi kala ancienne ya Muyombe gauche kombo nanga ngwasa lelo toyeka kotala nde ona biso aza maladie toyeka ka to mimonisa ilongi et ça biso bien pour l'accepter ko ke to lingaka ye toujours to l'ex on nyoso déjà za bolingo ponde to longo déjà na banda to komia déjà déjà bolingo toi déjà na souci ya nde ona biso ya moni to ko l'accent on peut na batu ba mona ke oui to ye penza ko tala nde ona biso Guy Mario. Merci. Papa Aleka Yembe. Bonjour papa Aleka Yembe. Bonjour maman vie. To ye to kuta na Pasteur Guy Mario ko tala nde ko na biso to lekisa ye tango mulai to joua na ye totala ye parce que ata soki to longwe papa to landela misala on ezanda kuna biso to landelaka ni nezo simba te acteur ni na koti sika acteur ni na koti sika te moi liloba muke ndenge yo kotala ndeko na yo vraiment eloko libose nazo remercier Nzambe na oyo azo sala pona biso nyonso et surtout pona collègue na biso Pasteur Guy Mario si les lots aux anaïs la qui c'est que le beau Nzambe ezali likono na ye. C'est-à-dire yemoko Nzamba lobi avec la foi vous allez déplacer les montagnes. Foi oyo biso tozanango ndenge toye awa toye poto déplacer sikoyo montagne oyo Nzamba lobi na Bible. Le boko ya Nzambe sala. Pasteur Guy Mario abika a témoigné Munena Nzambe. En tout cas, ngana zana esengo ndenge nazomona ye. Pasteur Guy Mario to bande na ile lote. À part musala oyo papa Muyombe gauche la kibiso naza esusu na relation particulière ngana ye. En tout cas, nazo senga guérison. Guérison kaka ndenge na lobi awa avec la foi toyo déplacer ba montagne aussi de déplacer ango toyo déplacer ba montagne na foi avec la foi tala kondima munene to anango c'est-à-dire to wuti na kondima na biso na bandako na biso to ye na ngwawa e kondima wana to kaboli yango ndako mobimba lelo to ye to déplacer ba montagne lelo eza lelo to debla ko longwa na biso ko kende lobi to yoka likambo mususu ke ndeko wana ye moko kuto yebisa ki mama e nakende ko se soulager mama e biso to ko tatola munena Nzambe. Merci beaucoup Pasteur Guy Mario bandeko o bazota la biso balobi o bosi bolongwa na bino pa Muyombe gauche bosi bokabona na bino na bandeko boyi ko tala isunde ko pona ni
et pas muyombe gauche tolongwe pona musala. Mais kindeko biso na muyombe gauche kufate. Aza papa na biso. Jamais papa akoboya mwana na été. Na famille to monaka mwana koli 20 ans ayebisi papa na kia kusala vinanga. Papa a pesi bénédiction à kia kusala vinae. 2 jours après mwana aye otala papa. C'est pour dire que la famille est la famille. Oh, les famille muyombe gauche jamais kokabonati. Dans le malheur, dans le bonheur, tout ça. Voilà. En tout cas, bao bazoloba, bao balingi division ezala. Na famille à papa muyombe gauche ko simbate. Prévenez que toye kotala ndeko na biso Guy Mario. Toye ko lakisa bolingo oyo papa na biso alakisa kabiso. Et ko continuer toujours. Toza na ina motema Guy Mario azawana aza na ina motema biso nyonso na bao ba ye lelo te bango nyonso to eza famille muyombe gauche ekotikala kalibela. Merci. Vraiment bande ko bazota la biso boko mesana na les anciens de muyombe gauche parce que lelo eza débit. Boko mesana na biso parce que toi na bande ko mususu oyo bakenda musika ba o batika pe biso boko mesana ko mona biso ke bana na bango boko mona bango awa. Na les anciens de muyombe gauche, nous allons tout faire pour to zongi sabolingo moko oyo batu bazo kansa beko ko kabolango soki kala bo kabola kite lende boko koka bobo sana. Maman Chocolat, bonjour. Bonjour la queen. Moi liloba muke lelo to ko tala ndeko na biso pasteur Guy Mario. Tobi kaza mosala nzambe to ko tala ye na kondima na biso na mitema mais to yebi ke lokola za mosala nzambe nzamba lakisa monene na ye sima ya mosali na ye. Moi liloba muke. Merci beaucoup pour la parole. Nazaki na pasi boyaki kotala ngai te. Nazaki na nzala bo pesa kinga ya kolia te. Lelo dimanche biso toye ko sambela awa. Kilti na biso yango ezoleka lelo biso to ko sambela awa to ko cho offrande awa to ko tia ba dim awa to ko tia ba transport ba sali na nzambe awa. Vraiment edo na ngina ba pona ndeko na biso Guy Mario. Biso za ba ndeko na ye to travailler ki na ye. Toza ba ancien muyombe gauche toko lembaka ete tokoyaka ta 500 francs tokoya ta 200 francs to biso ndako to lemba te ndako ndeko lemba biso vraiment koya oto e awa pona ndeko na biso na eta oto kutie na isa nzambe loko moso nazo sambela na bisenga bi Lazare kufaki apola ki déjà yo benga ki na kombo na Lazare sort Lazare abimi siko ngai chocolat eloko ezo sanga passe MC zo nge memanga na kufa ezaka secret ya biso mibale troisième a ebité ka ngam nazo ka douleur na yo mto ebe eloko ezo tungsanga bikisa nonga ko esuka ka pa na biso mibale parce que batu musuba yebi na bango angote ozomona Lazare akuta kufa ki osekusenga sekusanga vana kota na kunda donc niko bakemi kuwa koko yeba kaka na litato li oko sala siko ko bakemi kuwa oyo ekufa ki esa nini esekwa ni Lazare abimaki Lazare sort ngapena ben Guy Mario sort au nom de Jésus donc Guy Mario abima na citation o azana ngo esala rapasi donc na koma na point wana na c'est de la c'est de la binzamba lobi akosa na seconde soka be peseka pe mande toza to mona changement ye kaka aozela nini ko donc ebisanga ngo c'est de la sala nga pasi sala na tango na ngape komi na prière na nga binzambe pour sala kaka yo moko kaka so lobi ka siko histoire eseni échanger donc tozo bondela tozo lemba te biso toko lemba na biso ete to na moni yo vie oza wana na moni ale na moni ba sedo na moni bangwasa ba tema famille na biso nyonso yango ba miso bazui ba empêchement ba ete ma biso auto 8 ans to ye to représenter les anciens de muyombe gauche nyonso na sepeli na présence ya mama Gina Botos. En tout cas mama Gina nzambe amona yo nzambe apambola yo na bolingo oyo kike la queen azoya obitenga na kotika la te nzamba me ma vision na musika okende liboso en tout cas nazo lancer pas peine na bande kwa uti alimane mama Gina Botosa uti alimane aye na e awa aye ko partager douleur et longo na biso ndenga partager douleur na biso nzambe pe amona ye o ya lukaka nzamba ko oksela e posa na ye c'est ça bolingwa za ser na biso malgré ça na alimane maza congolaise to aza ya biso to sepeli to moni ye esali biso bien bino pe ba oboso landa biso ba obo mona biso oye ba Guy Mario oye ba ete chaîne na biso yango via TV Monde ezawana
la queen azawana ye moko ndekolo yaya ye moko kolo ndeko nyonso kotinda akoya na ye kotika po ye moko donu aza sacrifice pona Guy Marion donc oba aux occasions Rolanda biso bosunga ndeko atana secret atana maya pambe ko sala bien merci beaucoup kananzola ikeleve ngeke kota na zuluve soki bolingo ezate lola bosana nzambe oyo tomona nanu te banda ko dessiner nzambe okoka te tomona ki à travers misala na ye bongo nzambe oyo amuke tozomona mabele ya kitoko ya kolona yango oyo mabele ya kitoko ya kolona yango oyo mwa lipamboli mukie oyo yo che wana zala lokola mama wana na église bato mbongo ebele bato vantar ba misutu na ba mbongo na lolendo nyonso ba yeko chia melibonza wana nzamba monaki yango te tala mbongo ya monaki ya mama akangaki na songa liputa espoir na ye ya suka ya mbongo wana nzamba lobi mbongo ngana moni lipamboli ngana moni euti yango ya mama oyo moto nyonso abzaka na besoin bénédiction. Merci. Bonjour papa. Bonjour Queen Mada. Les anciens de Mouyombe gauche, bayoki ndeko na bango na pasi batelemi. Balobi non notre revanda te. Oya zo bela kuna eza ndamba musoni na ngai. Tika totelema tokende moi liloba. Vraiment mingi yo lobezate parce que nyon so presque déjà ba maman ba papa ba lobi ngao no bakisaka ke avec la foi nous ferons des exploits. Donc, kondima o moko na moko aye nango tasko isangani. Ezasko foi moya munene makasi donc tu peux comprendre grandeur nangote. Donc tobika nzambe akokisa mukano na ye na nzoto papa na so Guy Marion. Tozalaki na ye, tuliaki na ye, akonseya ki biso. Moneti nga udando esanga so na kimi na ba tournage na voyager. So na ya benga viens, auti voyage. On avait ça nga vie na seniko. Ya osombela na secret. Donc voilà to nito moni sous bongo. Aswani sabiso sous bongo. Tobika azonga parce que nda zawana azaka témoignage. Ndenga zawana kaka ndenga lali boye azana ibele onzamba zozela ya salela ye akoko salela ye yango te po mutu na mutu ya na mission na mokilo mission Guy Marion ekoki na mute siko ala la boye akosala mission na ndenge ni nzamba loba mo liloba moko po ndeko na biso atelema a continuer mission na ye continuer na yo loba na yo et puis mekana ko kozongisa bandeko nesika est-ce que bokutanaka scène moko na Guy Marion est-ce que bozwaka chance wana ya ko jouer na ye soki oui ezaka pièce moko nini okoko se rappeler na to kutanaka na ye na docteur chrétien to jouer na Slover ya na leki ya ye pièce comment qui déjà na shit mais yo pika vie abakisaka kotsela ki biso sous papa Guy Marion donc ezalaki vraiment bien ba batala docteur chrétien na bi ke pataki pe ba mona comment to jouer ki na est-ce que na scène azaki serviable na scène papa Guy Marion tant ozo jouer na ye est-ce que ozo sentir présence na ye na scène si présence na ye na scène au moni biso artiste na scène to linga nyonso vivre oko rater l'oti donc oko ko isalutu pona zo lutu wana fona na créer lango parole mon e bala na pona jouer na lutu wana ndi na ozwango donc papa Guy Marion soko pesier fazongisi le so po ovandi po vie mo achara biso tuto yebi acha cha oliboma to nini alobi akoti si tu so na obima so natali na sebwe uzoba to ni tachi bini on a toyebi bakri wala biso ne sotozwa yango tozwa bakri wana ya vie tolobaki lelo toyeli kiliti donc tokoseka voilà so la bimi na chebwe yesko so amoni leki abi papa tango so bima déjà po ocha bongo te ponga linga nata mo bilamba na ngimona na voilà bi cha bima kamba na mo tango so bima ya otaki omba mona parole ozo ata sa fier noté on a biga azwinga po ba finga nga suti on a bi cha onzete ige boma camero mutu mona siège atikalité to zwaka nzoto ka na ye melongi ya mutu wana est-ce que bino la période na bino pe vie abanda ko tsa bino za bandai parce que ye azalaki kaka soki parce Guy Marion ebite soki eloko zoye bango soki kaka ozolo balika ozo jouer et que ozo jouer pendant ndenge ya lingi te yoka ye oyo akena zamba nini wakoti zamba ndange ndenge ni mais oui akonga kutabisanga bi au théâtre jouer no baby joie salité bando e groupe nanga na ba ministre ba konzi minene ba bi pourquoi ti mwana wana
théâtre ne komi ya bana mikie, théâtre ne komi ya jouer. Bando e groupe nanga tala na kondi. Ve okondeli wa ba polo lobise mingi. Ah non donc. Wana vie na biso donc vie na biso aza bongo. Il a toujours été comme ça, c'est normal donc maman na biso. Maman ya bani belé. Mosali ya ata ovandi na yo. Ngana ko accompagner yo, ko nyoka mana yo te. Mosali ozo saleleki tellement makasi. Eza na bande ko ebele. Tanga zomo na mobali pe basi ebele o ba fengisa biso basi so mobali akomi na pasi ye akei musalo zo saleleki munene moi liloba mukie ndenge ozo fanda na mobali na yo en tant que maman pasteur est-ce que ozo kabola kondima moko na biso koloba ke lobi mobali nanga ko telemani siko. Merci maman Via pour la parole. Kondima ezelo ko moko o esengeli na ba chrétien baza na ngwelo kwa liboso. Parce que koko sambela te otombolika kondimano eloko mo boyo ozaki na besoin salami à cause ya kondimana yo. Comment na papa banda beli vraiment naza muntu oyaza na motema ya musuni kobanga yer moko ezalaki menatali na lobite Nzambe aza médecin par l'excellence. Amen. Même minganga ba réclamer ba lobi mama yo za makasi to moni biso to suki soki nzamba ko sala sala so pa osala te na epsi bango nzamba za na contrôle a nyonso po lobi bomo ya mutu simbami na maboko na ye eza na eloko moko te simbama na maboko ya nzambe mutu moko ya ko botola ye nzambe ba botola ke eloko te pe mutu azaka na likambo na nzambe azanga mutu ko intervenir za likambo na mutu nzamba ko intervenir mais soki na nzambe okozange sika ko kima parce que yaza au delà ya nyonso naza na confiance pe na kondima obino bozana ngana za na ngope donc ondima na bino na yange sangani na yebi ke non montagne oya maladie lelo ezo déplacer parce que azanzambo ya bandika lelo te azanzambo azamu beso atelaka te po abanda donc banda kala to kutaye ba papa ba kutaye ba koko ba kutaye atikala kaka nzambe likolo ya place na mususu kombo museza la te nzambe azana contrôle nzota papa ya makasi c'est salami déjà o tozo kendo eza fin ya guérison ya mutu ko telema parce que tant azaki na koma ba 2 mois na ba 2 semaines eza déjà belé makasi mais nzambe atelema ki amonisa ki nguya na ekaza nzambe makanisa ba minganga eza ya yete po yendenga zawana aza spécialiste ya baka désespéré bisika minganga basuki balembani ya ekotalisa ke aza likolo na bango donc toza na eliki ya biso na bino kondima na bino nga pe naza nango nzamba kosala kondima na biso mama pe aza nango mais siko est-ce que papa azolia eloko nini o azosepela nango mingi kolia est-ce que azozwa pe temps ya ko ndenge zala que non est-ce que bazo ya ko pesa les traitements nanda ko to bozo déplacer ka ye bozo kende na hôpital. Merci mama Via pour na traitement ezaka bakiso to bimaki na hôpital tango esili na bengi ba minganga babi te foko somba mususu esili lisusu na bengi ba babi foko somba mususu mais kaka me bakisi sikoyo bakisi wana eza sute sili papa azana ba pota ya minene makasi tokoki kozwa yango te parce que aza mosaya na nzambe mais azana bato baibi baskar azana biskar ya minene surtout na mukongo ele vraiment ti muku emonani soki nzamba ko pesa biso bomoi na yebi ke bandeko ne lokwa bino boye toza solution lobby ba traiter ba pota wana ngai na ina lobeloko moko bandeko tout oyo bazaka babone na Via TV Monde na kanti bomona kindeko moko bibi association Nouvelle Vague et ses fans tokende ko assister ndeko wana bibi ndeko wana azalaki tobenga ye déjà ebembe Pasteur Guy Mario toza awa tozo solola toza na kimia mendeko bibi na bandeko nyonso bazali banda bamona ki image ndeko wana biso ne sotolela ki mama chocolat oza kuna musika solo okokate azopola nakutaki asalaki baskar ka ndenge na ebite soki munene na ndenge moko to muke na ndenge moko mais ezalaika baskar baskar ya ka ndenge nini au fur et à mesure moto azovanda papota ifungwa maka
au fur et à mesure moto azolala bapota efungwamaka. Alors ndeko na biso bibi asalaka baskar na hôpital wana, en tout cas zaki makasi na bapota na baskar. Tant tokei na ye bakataka musuni nyonso epola vert, s'il vous plaît. Moni nyama soki poli vert nzoto a moto. Mais lelo soko moni mama bibi wana okondima teke moto oyo to bandaki kolela mukolo wana ye wana. Tolobi ke nzamba za na capacité kozongisa musuni na mokuwa. To accompagner ki yango na prière parce que biso to zaka so to koti likambu to lingaka parce que ça makambo ba famille mebele okisa okwa okoti bitumba moko boy. Ya famille ya batu, ya baninga ya batu, ya banani ya batu, ya banani ya batu. Mais ye azwa lobiko. Lelo abima azwa ndako na ye avanda ni sika na ye. Bandeko nyonso oyo to fungola ki loboko pe motema pona mama bibi na biso abika azwa ndako ndenge to zoela ye wana. Bandeko na nazo senga nzamba lola fungola bino mitema. To sunga pasteur Guy Mario. S'il vous plaît. Mabele ya kitoko ya kolona bandeko yango yo. To sunga ndeko tango azana bomoi. Moni soki ndeko azana bomoi. Nazoka mutema pasi. Nazana ngote. Mais moi aspirer ni wana. Ta musupe yango ka mute bandako zanga ponde kwa bika. Tant muso ezaki peka mai ya pamba. Tant muso ezaki peka mai ya pamba. Ezalaki kozanga pondeko amelela kisi po abika. S'il vous plaît bandeko. Toko pesa numéro ya mama. Soki possibilité ko benga mama ezali to bengi ye. Soki possibilité ko benga mama ezate ngai numéro na ngai sera toujours affiché. Numéro na ngai sera 00243 89 64 80 531. Soki bo bengi ngai toko ya to sala makamino na caméra boyebi toko ya ko assister ndeko esika ozali moteme beti yo koningana te konyo kwa mate sunga ndeko na belaki oyaki kotala ngai nazalaki na boloko otalaki ngai nazalaki na pasi osalisaki ngai lipamboli mutu nyonso azaka na besoin nango même le président de la république azaka na besoin lipamboli. Ngai naza na hôpital wana mama na yebi yango na munga fula. Esika ndeko bibi abikeli. Nesika ndeko bibi abikeli na yebi te. Mais pona to kende pe na mutu to ko kende na mutu douangala te maboko na makolo. Ezalaka te. Pona ko mema mutu na hôpital na mboka na biso to yebi ba réalité. Donc esengaka oza na mbongo po ba simba yo. So oza na mbongo te ba ko simba yo te. Mama pesa numéro na yo. Numéro nangeza plus 243 90 81 32 534. Wana eza numéro ya pasteur Guy Mario. Plus 243 90 81 32 534. Wana eza numéro ya ye moko pasteur Guy Mario. Donc ce qui penza ya solo ba mama botungi singa mama via association na yo to yebi ndenge bo memaki mama bibi mais to memaki mama bibi na maboko na makolote bandeko na ngai to memaki mama bibi to sengaki lisunge pa ina bino bo répondaki po to mema mama bibi na hôpital po azwa kimia oyo nzamba pesi ye to zana bolingo pe volonté ya ko mema pasteur Mario, c'est notre frère. Mama bibi banda na botama na monaka ye kaka mukolo yako senga lisungi. Mais pasteur Guy Mario na yeba ye bandakala. Mama bibi yako senga kaka lisungi meto sungi ye. Pourquoi pas ndeko to yeba ni bandakala? Pourquoi ndeko to botamine tata moko? S'il vous plaît bandeko, aidez-nous. Tout ça vraiment na besoin nango ya lisungi wana. Tozonga muki epa ya mama Jina Botosi. Lokola pe akutani na biso awa. Mama Jina Botosi bino batu bozala libanda boza bandeko na biso bo mata bo kita bozala ya biso. Bon mata bo kita boza bandeko na biso biso na bino te mtoto senga ki nzambe acha biso ba congolais ye moko na bolingo na lobi mboka to pesi bino yango wana moi liloba mukie mama mukie eko sala biso bi en tout cas nazo senga mingi na bana Berlin et pas nga na vandi na Allemagne na Berlin total avec ndeko na biso oyo azape pasteur Guy Mario na pasio tozo mona bana Berlin mobima nazo beta ma mbele o balobaka vimake place tozo ke nokotika ba mbongo mo ya pamba esengeli vima to kangise loko pona kotindela pasteur na biso azala bien pe ko
kende na ye kaka na hôpital o mama vie ya lobi mpo nga mpe na mona baimage ya mwana mwasi wana malgré tout nga na contribue mpo na ye te kasi tocontribue mpo na papa na biso mpo te akende na hôpital wana azwa guérison mpo balobi ata tozosambela kasi hôpital liboso bapriere mpe ezolanda yango nde ezopesa guérison na motu bana berlin bino nyonso fifi mobengai bapapa dv bino nyonso epai nga vraimen nazalaka papa fumu na bao tala ndeko na biso yeyo e place ya malamu ya kolona yango oyo lipamboli ya kitoko oyo nzambe akoko bakise place yo kopesela yango oyo totika kosala ba place mosusu eloko mosusu te yo zokende nango mpona kopesa borobo ete place yango limero yango wana mama ya biso apesi soki bolandi limero wana okoki kobenga ye otindi mbongo na yo soki mpe omoni moyen te obengi mama via aza vraiment transparent donc akolia mbongo mutu te ye soko opesi ye moko mpe ayesu mbango na kamera okoyoka mpe lolenge nini aya kotika enveloppe wana oyo biso tokopesa donc tobeleli vraiment ke mpo liboko moko esokolaka nzungu te bana berlin mobimba bosunga bana pe ya ligne ya victoire opai nga na tobondela na ligne epai nga na sanganaka pe paster kiri place ya kolona yango donc tosunga paster aza moninga na bino paster bapaster nyonso ya berlin paster simon paster kiri paster JP Mobengai en tout cas bapaster nyonso ya kati ya berlin bamama na biso Sephora place yango ya kolona donc tosunga ekozala malama mingi soki papa na biso lelo atelemi azolesa biso sur liloba eza esengo makasi pe kobanda na se tina lola. Amen. Merci beaucoup Maman Gina Botosi. Merci infiniment. Ya Paris Simon de Loba Mukie toye tomesala kotambola na yo yaya pona makambo ya association mais lelo toye na les anciens de Muyombe gauche. Ya parce que yo posa anciens de Muyombe gauche. Naza ancien de Muyombe gauche mais naza famille ya Muyombe gauche. Parce que naza famille naza la carte ya famille ya Muyombe gauche. En tout cas, merci beaucoup na parole Maman Via. Pas si mingi ya kotala ndeko na biso pasteur Guy Maria. Mais en tout cas, biso le otolba kaka kondima na biso nde ya mebikisaka biso. Biso bana l'association na biso la nouvelle vague et ses fans tout le kamomoko ezaka bolingo amour nako senga na bandeko na biso nyonso ya nouvelle vague et ses fans na bolingo oyo balakisaka total kaya tokotaka ya papa Guy Maria parce que ezala mo message to message ya kosunga to message ko sala tala kaya mama bibi ekei souci na biso ezali tomeka mosusu tomeka lisusu kozonga sa papa Guy esika oyo mama bibi o azula ki guérison ngai nazomona ngai même mama lobi ba pota nazomona pona yebi déjà eza na mutu oyo aza ayebi secret nini yango apota pato kuta déjà na kango ngai nazomona ngo makasite parce que liboso nzambe tout est possible biso tokendaka pamba te esika soki nzambe atelemisi biso seke alingi atia alinga répondre na mutu wana donc ndenge totie le kolona biso a pande ko na biso nazo sentir déjà guérison nazo sentir déjà papa Guy a telemi toko yana na cortège quand netu na cortège to yana cortège ko tikaye ye liboso ko te ya biso pardon donc naza déjà na kondima nango nazo donc na kotaki na zeki na mawa komona na bimem que libanda mais nzambe ali nisinga kende dabi ke solution ezali. Alors on ressenga na bandeko na biso nyonso mama Julia mama présidente papa Jeka Songo mama Nadine ndenge kaka ndenge bo salaka mama Thérèse mama Fosine oh mama Fosine mama ndenge kaka mitema ya bino tout sama na bato total akaya mama oyo mama Brigitte na États-Unis kaka ndenge bo salaka na lingi to répondre na kaya papa Guy esika kolona yango to yeza bo mesa biso pa na biso za bo mesano to continue to koba parce que to loba ke to kolemba te to suka na nzela te to koba parce que to lembi diable azuma makasi to yekisa munguni ya soni alors pour to yekisa soni e senga force na biso nyonso esangana comme cela to yekisa munguni ya soni vraiment ma vie yango likambola na senga pa bandeko na biso nyonso libanda na bandeko na biso oya awa ka ndenge bo mesana ko pesa ndenge bo mesana ko sala do ndenge bo mesano kaka total ka oyo
total yango tobeta yango karate total yango nzambe akozongisa ebele kati na mosala na oyo tosala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mingi bo comprendre hein. Nazo to kabolimbisa. Eza normal. Merci mingi na bandeko nyonso oyo bochi kolanda biso e bandeli kino suka. Ya lisolo na biso ya mukie oyo toyaki nango e pa ya papa na biso pasteur Guy Mario. Lisolo ya mukie toyaki nango boyoki yango e bandeli kino suka. Toye ko senga bino bosunga biso. Toye ko senga bino boyoka biso mawa. Bokota likambu oyo ya pasteur Guy Mario. Mosali ya nzambe bandeko. Ateka na bar te. Asala na hotel te. Mutu pa sa na hotel azana droit soka beli tuko ko sunga ye. Me ye nanu mosali ya nzambe alesa biso bile ya molimo. To sunga ye, tokota na likambu na ye, s'il vous plaît. Na ebite soki ndeko musu azana likambu musu ya koloba par rapport ya makamones to lobi ya moko to zangisi soki ezali. Je ne sais pas. Et l'autre to zangisi ezate bandeko nyonso basali ba intervention to yoki bango to kaka pour quelque chose se manifester awa. Visite na visite et na bénédiction nango. Visite na biso ya pamba te apporter un plus na Santa Guy Mario na onyoso ekangama kinzambe afongola abakisa esengo na biso ezali lelo toye nazo na te ya bandeko o ba message esprit ya ba rancune olinga ko finga yo vina oka ko critiquer yo vina oka ko chola kana yo mais ce ko tambola kana bo hôpital otali ndeko nenga zalaki na ndenga komi okofinga te soki na moni ndeko na gima onazo mimona eloko te nazo mimona pamba parce que tokutana na ye alati veste na vide bisinga chokolo ebite grand frère no masamba a malade nazo kaka imanjo na monaka ye na imanjo akomi lelo eza yango moko te tika kofinga tika ko chola tika ko critiquer eloko leki nyonso eza te linga oza na Yesu ndenge tobota makati na Yesu tokufa pe na Yesu tika ko bebisa vina yo na ba fitirité ezangitina balobaki basalaki bazongisaki yozo mimona ngai tika mikitisa liboso ya Yesu Masia yamba Yesu lokola Christ peut sauver wana ndeza bomo ya seko tika na yo orgueil ceux qui omoni gima yo oyo nenga zalaki tamso lekaki ete vraiment conseil ngana pesa na bandeko to fingaka o to mona ka mutu tina te yeba ke mutu zo mona tina te mso libosa nzambe azana tina. Merci beaucoup ceux qui to sali émission oyo pona ndeko na biso ceux qui les ebino batu boso tala biso bolimbisi biso ceux qui sepelisi bino te bolimbisi biso mais to ebike to za elongo to za famille nzamba pambola mutu nyonso kolanda émission o azala béni na kombo na Yesu. Amen. Liloba nanga soki eza kaka deux fois na salaka ba émission na rappela toujours eloko moko chaque jour nga nalobaka vaut mieux nakende kotala moto azobela ke nakende kokunda ebembe parce que ebembe tokola musango te mais moto azobela contribution na biso prière na biso tokola musai nazo senga ba oyo balinga koya na ba bibembe kosomba uniforme ekundaka mutu te na mutu tozokunda yebi kutu te ke basombaki uniforme balatilaki uniforme mais mutu azobela oye na mwa muke na yo akomona ngo alobi effectivement ayaki nango apamboli yo pe okozwa davantage bambongo bosombaka ba uniforme na bibembe wana ezalaka ebele boya nango tosunga pasteur Guy Mario aza besoin na lobiko chaque fois nako continuer ko lancer message oyo naza contre matanga te naza contre kokunda te contre uniforme te eza na tina te mbongo na uniforme ba oyo bolancer message Guy Mario akufi bozo bambongo na bino bobombaki akomela masanga na ba après kokunda na uniforme boya Guy Mario akufite azozela bika il est vivant boya na mbongo na bino ngwana. Voilà moi appel na moi conseil mo na pesi pona ba oyo bazana bolingo soki kosenga aspirine soki kosenga kisi pona ba soigner ba pota wana
moi mokie na biso pe ekota na likambo yango bisungi na biso toye nango yango soki pe bandeko oyo bazotala biso eke basungi okomona biso tongo midi pokwa tokozala awa kolakisa ndenge nini ndeko asungeli nani asungi epuis asungi mpona combien biso tolakisaka nyonso eleka na télévision ezala batindi fufu o eloko kolia tolekaka nango toujours na télévision kolakisaka non ndeko songolo pakala atindi boye donc lisungi na biso yango wana nzambe alola apakola ngo mafuta epesa guérison na nzoto ya ndeko na biso ndenge azobela. Merci vraiment nzambe apambola bino makasi. Merci. Apesa bino makasi koleka eloko ezalaka te mpona paster Guimard. Autant tozo vivre makambo ezalaka ebele na kati ya bato maladi mpe ezangaka te na nzoto ya moto bolingo oyo ekende liboso nzambe afulisa baposhi na bino akota mpe makambo na bino ndenge bino bozokota makambo ya bandeko na bino mpe bato mosusu bino boyebi te vraiment nzambe azala nguba na bino esika nyonso bokotambola esika nyonso bokokota protection na ye ezala likolo na bino bandeko nyonso tu mpe oyo bazosunga biso na eloko kolia na profiter pour nous senga bino pe merci na nzela ya télévision Mama Via nzamba pambola bino liboko epesa ka bakatara te bolamu egangaka ekoganga pe pona yo te mais pona génération ekobima na sima na amen à cause bolamu na yo pe bana na yo bakoko na yo ba vivre sengo na bomoi na bango po yo salaka bolamu moko songolo nzamba pambola bino ebele vraiment oyo botie biso na mitema même na sukali même na lipa même na lipapa nzamba pambola bino pe papa aza na malade andimi ke nzamba kopambola bino ya koleka nzamba kalisela bino vraiment nazalaki nango yango wana kuna merci mingi na bandeko nyonso kaka ndenge na utai koloba. Donc vraiment merci na bandeko tout ndenge boti kolanda biso e bandeli kino suka na biso siko penza nde to suki si kaka ndenge to lobaka tango nyonso soki Yesu azongi nanu te tokozonga lisusu awa soki Yesu azongi nanu te tokozonga lisusu awa pona koya kozwa ye to mema ye na hôpital contribution na yo eza important. Les sungi na yo eza très important. Nde loko ka tozo senga. To sengi na biso loko ya mingi te ko luka pete eza le bele mukie na yo babare loka mukie onde ko takana lisu. Mukie na yo mukie na ngai, mukie ya ndeko yango nde ko sala ke pasteur Guimard amata na mbeto hôpital ba traiter ye na mabondeli oyo tozo sala nde ko accompagner lobiko na ye. Vraiment merci mingi. Batu tout baza abonné à Via TV Monde boyebi ndenge tokendelaka na bino tango tokotaka na ba émission ya boye télémande ko papa télémande ko mama tosunga tosukisa na prière mon côté yako kaninayo musibe gefwana nanange Musibe gefwana nanange Musibe gefwana nanange Musibe gefwana Obeleyo Yahweh Yahweh
lekana kolimbisa poto oyo oza nzambe nzambe mosazali te na likolo na se na sa mabele kaka yo moko oza basanto oh Jésus l'homme le Galilée le roi des rois le seigneur baseigneur oza nzambe limbisa biso Jésus yo nde nzambe oyo oyokaka libondela biso oza nzambe oza malamu